Voilà, bandeko batali bozolanda biso de partout à toza na Delvaux, précisément na avenue Lalou bato ebele bayebi yango toza na commune ya Ngalema makambo esalami mokolo mwa lelo esali pasi na population zo continuer kolela en sécurité eleki place bomoni biso to telemi eza place combiste moko achanzaka mbongo awa wana place bozomona ndeko benda ba image benda même awa bamona dépôt retrait transfert ndeko moko achanzaka mbongo na ye awa et lelo makambo komeli ya pasi azalaki na moto auti kozwa mbongo na ye ndenge azwaka bakale na ba criminel ba betie même masasi ba botolier mbongo ndenge tozolo baboyi bozomona bato batelemi bato batondi parce que eza événement moko et uti ko salema na tongo esali pasi bato baza ko se plaindre vraiment par rapport ya taux ya criminalité oyo et Matissou makasi na Kinshasa particulièrement na République démocratique du Congo en général toropé sabino temps boyoka ba témoignage ya bato misusu o bazaki sur place na bato bazalaka na ye esika wapi ndeko wana asalaka musala na ye ya ko changer mbongo donc le moyen asala ezate parce que ndenge tozolo baboye aza na hôpital babetaki masasi et bazomeka koluka ndenge nini ko bikisa ye alors tozo bandeko bazalaki wana ba expliquer biso qu'est-ce qui s'est réellement passé na tongo ya lelo nana laisser passer ndeko mbote na yo mbote papa okoyesa biso komono nani komona Christian na fani na Delvaux Christian bato batondi awa ndeko achanzaka mbongo lelo tomoni ete nini ekomeli bino awa eloko ekomeli biso lelo ezali ba criminel ba menacer ndeko achanzaka mbongo awa autaki kozwa mbongo na ndako aomata nango mpo ya kokabula na ba maison awa ale babriske na nzela pa ba criminel bazwi mbongo nyonso azalaki nango tous les deux sacs ya mbongo donc Delvaux mikolo insécurité makasi donc crime ekomi loko pamba na Delvaux babetie masasi na mopanzi ezalaki na ngambo kuna kota entre terrain komone ezalaki nani ndeko babeti masasi komone nani ndeko Yannick et na minute tozolo baza na hôpital aza na hôpital na Kankokolo famille na ye est-ce que ba retrouver famille na ye bakei kuna déjà mais premier soin déjà bakendaki na mokolo ba maison azalaki déjà sur le terrain wana bongo est-ce que la police est sali quand même constat ça aide à arrêter ba yo sala constat na sima da makambo se sila idea bazui déjà mutu basi bakene na hôpital bango ba ye na sima yo tala place makile sopana wana na ndenge to memage na hôpital wana bakene na donc yo zaki sur place na zalaki wana ngamu assisté événement na sur place ba criminel wana bazaki na minduki bazaki à peu près combien bazaki 4 mtwa te batika na mutu ka misa tu bakiti na se donc ti siko bakangi pe mutu te bakangi mutu te donc ne bakei na mutu ka bademe mutu ka bakei bazuta mutu moko te. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Bolandi, témoin oculaire, il y a événement wana azalaki tango makambo neza ko salema et a expliqué bino ndenge nini makambo elekaki siko tozo kende ko kuta esika wapi ba criminel wana bakalaki ndeko wana ba bengi na kombo ya Yannick pe ba betaki masasi total réellement nini eza sur place ba tupé bazalaki wana certainement ba ko témoigner botala meto laxibino esika ndeko wana asalaka donc ba konzi oyo bazali na censé ko sécuriser population. Je crois que il y a un sérieux problème au Italie en sécurité na ville ya Kinshasa a tozana Delvaux na Lalou bandeko batali eza pas chimingi kotala to yebite est-ce que mwana mobali wana akozonga sus na bomoi to penza makozo molimo na ye parce que masasi ekotaki mais balobi na biso que bazako bimisa yango pe abandi koloba nzambe azo lokumu to kolandela évolution na ye to yeba quand est-ce que akoki kobima hôpital et batunyo somité mezaka likolo donc la police bakondi ya la police en tout cas bozana musala makasi parce que to ya criminalité ezo matakaka to kende bisika babetaki mwana mboka wana masasi botala ce qui va se passer voilà donc bomoni bandeko tozana bandeko parce que ça événement moko ya pas si triste makila est témoigné bomoni do venako l'examen depuis kuna si awa bandeko baza bazo témoigner ce qui s'est passé batunyo so bazo lobela yango kaka parce que ça passe ya kotala na balabala munene boye ceux qui ba criminels bazo réussir na 6 heures ko beta mutu masasi ko boto lembongo a plus forte raison batu bana ba kati na ba fin fond donc ça veut dire que en sécurité et l'équipe niveau yango e comité na balabala munene boye batu bazo koza masasi donc ça passe na bitende ko mo koza liloba aloba pona makambu ba konzi ba sengeli ko sala pona ko sécuriser population ya mbote na mbote comme nani die ozalaki wapi tonga makambu zo salema ngazele ana tem na ngambu a ketchwana ezena ngambu L'accès biso ketchwana ketchwana mo ande telemi bongo ketchwana pesa na ngam ye auti bola mutamoto bazoya tangu mutu kana ebeti minda sa ebeti mutamoto minda mutamoto atelemi awa
bango bafungoli ba porte de batikali de ba yena ngam odo o abete masa ya te polo apembe na nini pantalon noir na moko ate jacket na ba masque balate bango to ba masque tanga komi awa pesa mbongo aboyi pesa mbongo aboyi nde ale azwi moko bala beti bal awa tanga kuei awa moto moko ali alongwe moko andokima bazwi saki na penza po ekanga make penza azwi masizo atie penza bakati singa nango tikale aya mwindo singa wana ya kuei na mabele makile zo bima singa ngwana singa ya saki wana donc ya saki na yo zaki na mbongo donc baye bakati yango voilà ndenge ndeko dia expliquer donc alors continuons ndeko dia tant bakati e bazwi saki après tant bakati bazwi saki ana so lenga na mundi bongo na mama mikate za pesa na vertige bon alenga na kimi na ngambo wana kuna na ete masiko na ngambo bola bon ase so tant abaluki elongi na ngana bango na bongo ngape na mundi bongo la mundi bongo ala mundi bongo ali mbangu na ngambo na kimi kuna bakati pa les ba teleme no monda mpoki bakota ba teleme no monda donc bozaki réflexe te yako bozaki réflexe te yako benga la police bobenga la police passa na bongo na mitu na bongo benga ne po bongo na bongo bazaki de nini na action na bongo de na mutu ka bongo de pembeni tango ba sa de bongo ba sa nini so pusani okufa so to sani yanga na kimaki donc mutu na so na bongo mitu ape kune telemaki mitu kalma mo kune temendam mais mutu so na bongo amona ne panique po oya ne batu na bongo ba masasi bu fa oya te. Merci. Voilà donc na habité peuple congolais azo continuer ko lela insécurité. Papa mbote na yo ayoza papa mukolo to moni mbote na yo. Mbote papa. Yoza na Delvaux, au na Delvaux? Na Delvaux. Papa nino ko yiko lo batango zo mona ba jeune bazo ko boma bango boye population bazo ko beta bango masasi mikolo l'état za ko landa biso wa akoyo sala nini pona ko sécuriser peuple congolais. Mais il fallait l'état soit peuple congolais puis ces peuples ils ont insécurité partout. Il faut l'état soit peuple. La police est à 0 mètres est-ce que là parce que la police a dans la mandu qui était sengeli to est parce que to baza le policier mingi baza formé. Bon policier bango personne totalement bien baza pe mukendiet na sur ça to baza belé to baza sur 4 policiers mais tant que venir ça na 6h déjà tongo ozoma il kamboboye ça pendant bien te pour le peuple congolais toujours souffrir dans beaucoup. Merci beaucoup, merci. Bon, on a eu DGC, on a eu semaine na bula souvent mingi ipen barré. On a eu DGC, on a commis un coin ya alimentation. Na moni moto e ba ki kende e mata ipen. Moto e mata ipen na client moko na sima. Mutu mo za ki liboso ayate monsieur moto tele matema. Tant à télémisé à boyo télé mandat et à brutaliser à quoi ici moto tant à quoi ici moto à un sima client ana et c'est pesa mbongo à boyo pesa mbongo à bendie sac et arrivé tant à bendie sac à quoi na c'est à boyo pesa sac ya mbongo déjà bêtier masas na mpanzia ya panzia tant à bêtier à sauter séparateur ya mpanzia na à côté ya catch ni ba no ken azaki combien baton le mona azaki mi balé wa mi kuse ba ba cash ni même to bêtier masas na chemise net ya bleu. Donc banane tombe bon mon événement après banane ba ki ko zwa muto wana bezaka bato ba makiate mo bela mi mais bato mi ba bona bango ki ba kolanda catch wana kitcha zaki mpanza ya face kuna la police est gité ba 7h la police est gité to singa l'état ka kolie ba kanga bato ba kashine ba kanga bato ba teka ba maina bona ba nzela boy fa mo boy batamula na nzela po mama be sala matro amabesa magabisi amane betaki bongo ba 0 mètre Delvaux abape bato bakoyoka ba yeloni esami kuna mais bokata pesi ba motorola batamula na ngwana fo batamula motorola musole au moins esama quelque part boye ba signaler za mapoke ya rifa ke bato bakanga bango. Voilà, awa siko tozana prince ya munene o abengi route de Matadi et pa yo pindeko wana oyo tolakisaki bino place asalaka awutaki na ndaku po akende esika asalaka musala botala makila na balabala bandeko babetaki masasi na balabala penza makile bimaki ebele mituka eleki ebele awa pasi balabala munene mais makila yango mshi bando kunda makutu na zelo makila yango oyo donc ndeko wana a saigné penza ebele pour babalo babetaki na bapanzi et kotaki et que makila bimaki ebele penza prince peneza na makila
même esika mutuko etelemi makila ezali donc ezolakisa mpenza que mwana mai wana azwi problème donc ndeko na biso wana azwi vraiment problème ba image pena ya makila yango pena ezokolakisama ndenge bozomona ba signe ya makila mais bandeko mosusu baalia wana yebi te ndenge nini bavivaki événement wana toyebi te soki moto moko akoki kopesa biso mwa liloba par rapport ya makambo oyo elekeli na esika oyo voilà donc tozwa ndeko moko aza ndeko yaka ndeko pusana ndeko te mbote na yo mbote na ngai oza mwana Delvo na mwana Delvo tomoni makila ebele awa na balabala nini eleki awa bon petit na biso ka moko ya quartier achanza mbongo na ye bon so ezaki na tongo so ndenge nini bakalaki ye nde babetaki ye masasi bamemi ye na hôpital donc masasi nde mutu esaliki tomona makila papa zwana makila pena bien ko zwa balabala pena batrace ya makila eza wana ebele oyo ezosala ke biso nyonso tosambela nzambe mpona ndeko wana alors tozwa ndeko moko amonaki mpe événement aza pembeni ndeko yaka ndeko eza likambo pasi ekomeli biso donc solidarité na ndeko azwi pasi lobi mpe koki kokomela yo eza makambo ya kodénonce mpo bato babangaka mingi koloba na média bato babangaka mingi koloba na média mbote na yo ndeko mbote papa alors yo komeno nani kombo nanga papi osalaka pembeni awa nasalaka pembeni awa toya na citation moko boye eleki biso awa devant bandeko na biso ya mibali toya na vie na biso achangeaka mbongo na nini na se ya lalu awa bacriminel batake ye na tongo ezalaki bangonga nini ezalaki ba 6h presque 6h50 6h50 batake ye awuti boye na ndako na ye awuti ozwa mbongo epa patron na ye azokita sikoyo mpo akende ochange mbongo mtuka criminel etelemaki na ngambu sikoyo lere etelemi na ngambu criminel bazalaki attaque na mwana moto oyo azalaki oyo azwaki mutu ya mbongo wana donc mutu ya moto azalaki complice na bato wana sikoyo lere atelemi mutu ya moto atelemi awa batelemisi ye pa bacriminel lere batelemisi ye azwi babandi komenase babotoli premier sac ya mbongo azalaki na 2 sac ya mbongo premier sac babotoli deuxième sikoyo babeti ye muvuma akwei na se lera akwei na se bando belela sikoyo sac ya mbongo bawelele sikoyo bamoni keno apesi bango ba retard tindenge babimisi nani masasi na bango babeti ye mbala moko wana yo zomona wana ngana zomona bato bakoke koganga te baganga bacriminel bagangi wana lera bato bagangi sikoyo mwaya babima ezate parce tozala de 6h moko na biso ndeko na biso awuti kuna ayogola msapero wana oyo akweki babeta masasi bana moto bakimi babimisi arme babeta bana moto bakimi wana baolanda bango bazate la police na biso baza 0 metre awa ni eloko moko malunga basali ezate bayoki so ya manduki babimi na bango te donc la police ayoki so mais bayete batiki makambo salama bayete vraiment merci beaucoup ndeko papi l'état na yebisi boye en tout cas abende donc abende bango matoyi soki bayoki son ya manduki ya Congo tina nini bakota formation po soki bayoki son ya manduki il fallait ba la suivi ba ya manduki wana beti na cause nini babimaka balandela son ya population yango wana merci beaucoup